Ingeta, 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 la famille. Bokota, bokota, bokota. Bokoto, 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 bokoto. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo. Koya kola la kola mukana ya somo, koya kola la kola mukana ya koinda, koya kola la kola muka na ya ko beba. Sava inda, ezo inda, eza ya koinda, nandege moko ya somo penza mingi makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga kande toye bisakabino soki ya koloba ezali tokoya, soki ya koloba ezali te tokoya te. Toyaka toujours soki tomoni ke ba dossier ezali, ba situation ezali, ba circonstance ezali, yango toyaka toujours et encore na lombango. Lelo toye na dossier ya Nathalie Makoma. Nini ekomeli Nathalie Makoma? Problème eza nini ya koinda eza ndenge nini ya kobeba eza pe ndenge nini. Voilà. Avant na ya kokota la mozindo ya situation, ya circonstance ya makambo, ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba toli pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos ma kasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi Mpitu ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi, na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu. Voilà. La famille, tolandana no sports, nga na zozonga sima, na mela mwa mai, hein? Avant de continuer dans makambo ya Nathalie Makoma tolanda et on se retrouve juste après. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, la muki, feti zongi, ba mama on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komina, 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, uniforme, tozali na gamme complet, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne, topé externe, yoka na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo ona bokono ya diabète, AVC, tension, topé obésité, cave-cœur, golo solution, perte de poids naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille kande na yebsaka bino
batela santé soki okobatela santé na yo te mutu moko te akotikala kobatela santé na yo te. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka ndenge nini ya kobatelaka surtout et encore santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu la famille abari njema. Gavcœur aye na ba solution ya makasi, Gavcœur aye na ba solution ya kitoko concernant makambo ya mabota. Pona bandeko na biso nyonso o baza na problème ya mabota, to sengi na bino bobenga Gavcœur na lombangu aya ko sunga bino kaka ndenge esengeli. Voilà. Nini ekomeli Nathalie Makoma, dossier eza nini, situation eza nini, circonstance eza nini, makambo eza ndenge nini. Sans plus tarder, natiela bino nanu video ya Nathalie Makoma, bolanda ye na bukebi nyonso ngai ya bino mama Étoiline Ines TV na ozonga na nga sima pona komeka koya ko continuer analyse na biso kaka ndenge esengeli. Tolanda et on se retrouve juste après. Voilà. Amatila bino moi volume pour comprendre Nzambesko très bien. Et vous na comprendre été nazaki na chrétien. OK, tozonga nanu. Est-ce que naza we born ou pas? Naza déjà we born in Jesus name. Mais nangamo na we born ne lisusu pour comprendre Nzambesko très bien. Et vous na comprendre été nazaki na chrétien na bana osambela pe. Mais na yeba été ndingi nini ya communiquer na ye. Ndingi nini ya sentir ye, ya comprendre ye na motema. Et la musique nanga sikoyo eza ko apprendre couper sa message que tout tika na biso ko luka ki Nzambe ndiri aza quelque part aza toujours na motema na biso depuis le début de botama azala toujours na motema na biso akenda nulle part eza kaka ke biso toyoka ndete toyoka te tokanisa tozoyoka te mo tosambela Nzambe ozoyoka ngai te azoyoka pesa pambola koza reconnaissant na otozana est très important et na place kolobake Nzamba osala te Nzamba sasali donc pesa ka exemple moi moké Yesu tan bana ko saba miracle il aura les bosso bana otuna avant ngai na bikisa yo est-ce que ozana kondima ko so bikisami soka mutali oui moi bana lo banini OK telema moi mutatelema bandi tambola est-ce que naza we born ou pas naza déjà we born in Jesus name mais nangamo na we born ne lisusu pour comprendre Nzambesko très bien et vous na comprendre été nazaki na chrétien na bana osambela pe mais na yeba été ndingi nini ya communiquer na ye ndingi nini ya sentir ye ya comprendre ye na motema et la musique nanga sikoyo eza ko apprendre couper sa message que tout tika na biso ko luka ki Nzambe ndiri aza quelque part aza toujours na motema na biso depuis le début de botama azala toujours na motema na biso akenda nulle part eza kaka ke biso toyoka ndete toyoka te tokanisa tozoyoka te mo tosambela Nzambe ozoyoka ngai te azoyoka pesa pambola koza reconnaissant na otozana est très important et na place kolobake Nzamba osala te Nzamba sasali donc pesa ka exemple moi moké Yesu tan bana ko saba miracle il aura les bosso bana otuna avant ngai na bikisa yo est-ce que ozana kondima ko so bikisami soka mutali oui moi bana lo banini OK telema moi mutatelema bandi tambola est-ce que naza we born ou pas naza déjà we born in Jesus name mais nangamo na we born ne lisusu pour comprendre Nzambesko très bien et vous na comprendre été nazaki na chrétien na bana osambela pe mais na yeba été ndingi nini ya communiquer na ye ndingi nini ya sentir ye ya comprendre ye na motema et
Na musique nanga sikoyo eza ko apprendre couper sa message que tout tika na biso koluka kinza bindira za quelque part aza toujours na motema na biso depuis le début de Botama azala toujours na motema na biso akenda nulle part eza kaka ke biso toyoka ndete toyoka te tokanisa tozoyoka te mo tozosambela nzambe ozoyoka ngai te azoyoka place apambola koza reconnaissant na oyo toza nango eza très important et na place kolobaki nzambe aosala te nzambe asasali napesaka exemple mwa mokie yesu ntango bandaki kosala bamiracle eloko aliboso bana otuna avant ngai nabikisa yo estce oza na kondima kosobikisami soka moto ali wi mwa bana oloba nini ok telema mwa moto atelema bandi otambola estce naza la famille na bandi touti koyoka awa message ya Nathalie Makoma moto Zaire eza ya koningana Zaire moto ezopela. Pourquoi? Parce que la plupart des gens déjà tango bayoka kika concert ya ba Makoma bino moko boyebi ka congolais ndenge amemamaka ba congolais belé olie batala groupe ya ba Makoma bango ezalaki ka Nathalie Makoma. Moi je me rappelle même eza na papa moko abenganga aloba Mama Étoiline yo zo salela ba Nathalie Makoma ba publicité awa tokende na ba concert na bango Nathalie na Makoma koya komona ka boyi aye la biso ba biloko na ye wana lataka aye la biso ba suki na ya ba couleur wana batu mosusu ba finga Nathalie Makoma na ndenge moko ya somo. Alors lelo na ye ko sala émission oyo la famille ezalaki kaka pona toyoka toyeba parcours pe ya Nathalie Makoma toyeba bisika nini Nathalie Makoma auta parce que la plupart des gens tozalaka toujours pressé ya koya ko juger baninga tozalaka na tante to ya koyoka mutu kinganda sala kinini parcours na ye ezalaki ndenge nini atambola kindenge nini tozalaka na temps wana te mais biso ba bantu objectif na biso nanu ezalaka keno toya nanu ko sabola oya ko sabola. Nathalie Makoma pesi ba explication nyonso ke tango abandaki tango babandaki koyemba ti tango toyemba ki ba enzembo na bango yozali mwinda ya bomoi nanga donc na bata wana babandaki na bango ka koyemba ye tango wana azalaki na makambo ya Nzambe pena penza te donc ezalaki kaka koyemba mais lelo oyo selon elle asi a bongoli déjà motema selon ba explication na ye donc ti atandenge to mona kaye azoyemba kayemba ye wana ba biloko alataka je suis sûre et certaine que quand ndenge aolobaka azo pesa ba exemple la Bible et ozaka na jour moko oyo kotanga kape maloba oyo eza na Bible oyo epekisami elateli na ye wana zolata ozaka kawa. Alors yango bandeko nanga dans la vie tozalaka pressé ya koyaka ko juger baninga te ezate que non parce que na moni moninga moko boya kwei c'est fini pour lui c'est fini pour elle te totiaka point na vie ya mutu te totiaka virgule. Il y a de ces personnes mosusu ozomi mona yo mosantu zoka ye kutu ba conduite na ye eza très bien kolekata ya yo o ebela batu babosanaka batu mosusu omona ya zomi mona yende ayebi Nzambe yende aparie mutu mosusu oyo ayebi Nzambe azate menzoka peut-être mutu oyo zo neglijaka de mutu ayebi Nzambe koleka na yo kande batu ebele basabola kase ko sabola Nathalie Makoma batu ebele bafinga kase ko finga Nathalie Makoma mais bino moko boyebi makambo Nathalie Makoma auti kobima koloba awa eza ba makambo moko mosusu ovandi yo moko okamwe eza kutuna batu mosusu ata ba mwa passage oyo apesi ba verset oyo apesi ba histoire oyo apesi eza na batu mosusu oyo bayebaka ngo te batikala pe koyeba ngo te mais Nathalie Makoma oyo ebele ya batu bazalaka kaka matin midi soir bazofingaka Nathalie Makoma ye wana quand même na liloba Nzambe azotambola nango na munoko la famille to banga Nzambe pe to mibatela
vi ya lelo eza vi moko bandeko na nga soki okozala kaka mutu moko akojijaka okobanda kosumukaka. Ngai eza na bato mosusu nazalaka kaka natali boye naleki na nga naza na tante na ya kojije nju parce que soki naye kojije wana nazoya na pete nyonso koya kojije yo mosusu makambo nga na omona eza oyo réalité ya vi na yo te. Eza ba makambo surtout ba biso oyo tosalaka ba émission na ba réseaux sociaux. Eza na ba makambo ebele tomonaka omonaka mutu mosusu boye yo kanisi ke mutu wa malonga nzoka mutu mabe. Bato mosusu omona mutu mabe nzoka mutu wa malonga. Yango ezalaka toujours bien dans la vie kozalaka apprécier ko juger mutu te mais plutôt soki omoni mwa eloko malamu tuna. Natali makoma yo penza osambelaka yo penza ozalaka mwana nzambe babilo mosusu il faut kolobaka ezalaka toujours bongo na système moko ya bien na système moko ya kitoko bandeko nanga babilo mosusu il faut tolobaka parce que soki biso tokoloba mutu akoloba azate mutu penza ya koloba azate ezalaka bongo na système moko ya kitoko na bandi ebela batu biso nyonso touti koyoka na bandi ebela batu biso nyonso touti kolanda na bandi ebela batu biso nyonso touti bandeko nanga koyoka makambo na Nathalie Makoma kande na lobaka bajijaka mutu te tozala batu moko te keno matin midi soir to ya kojije mutu ezalaka bien te ata muke te na système moko ya kitoko. Voilà tokomi na mwa suka partage na biso kande tolobaka toujours et encore biloko ya kitoko yomelaka te ekendaka nango mbangu suka na biso yango wana. Permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.